Monotomie sur monotomie. Ah. On en a marre. Ala digi digi chacha bazima chacha ipanzima kita. Ala digi digi chacha bazima chacha babeli bukusa. Kurutu egenge wakara egenge tibere egenge egenge kolalate egenge bachokote egenge egenge. Ala digi digi chacha bazima chacha ipanzima kita. Ala digi digi chacha bazima chacha babeli bukusa. Un système de tongage. Mais baba pire petit à vie. Non non le bien dans l'autre. Baba pire petit à vie. Mais baba ça ni que micro toi un système ya filmage. C'est pour dire que ce n'est pas mutunyo swazana yonda za d'accord na yo. Tant que comme ko zongi la rabio mon rara cela veut dire que on manque à faire quoi. Mais comme boka ndezo ganga. Vous comprenez? Batali vidéo batali balobite to komo zongela ka eloko moko to komo beta monoko monotomie au sentir rango do ya sikeza les souté soto buki luketu te to sali na fingité analyse ka par rapport à oba impère balo jusqu'à la fin de 20h jusqu'à 4h du matin to les 14 ans na musique. Et si quand même père Valobi, il y a la vérité, rien que la vérité, je n'ai rien à dire. Rien que la vérité. Au moins, tout ça, la tête que vérité, tout bon bango. Et là, quand même père Valobi, il y a la vérité. Ce qu'on est aux appuis, ngara kana système ya, et kenge, na otalande Noël na obina pour Noël des arafechi. Et kenge, lokolo mulai. Et kenge, lokolo mulai. Wana tana bina katena jajebe. Na monitoro osikanga te mama. En tout cas bomba ko sekano na ndako. Ponde na obetelo ekenge lokolo mulai. Tika na yo biloko sika. Oyoka ngwe pa ba voisin to oyoka ngote oyoki kambala moko ekenge lokolo mulai. Soko moni kutu batu misusu bazalaki soki na banini wana ba décider balongwa, c'est que ça ne va pas. Menga na okondane banini wo batu misusu bazalaki te. Ngana zo condamné nde yo muto zalaki na nini wana. O est-ce que yebi composition te. O condamner la belle na yo ndengene. Po yo ko lo bakono na kité na la belle wana po ezo produire nga bien te mais o pour production ça la bien il faut composer. Il faut ça la composition. Il faut ça l'inspiration. Yo po komanda kozonga kaka soko yimbi ba trop ba bêtise te. Tous les cas on est à masolo ba bébé ba o ba ola mukasika tukota na masolo ya ekenge lokolo mulai ekenge lokolo mulai tozongoka d'ici ekenge lokolo mulai na gel dia apesi date apesi na date te tolo ba mensonge te mais les aboy bana kati ya ko enregistrer son clip après tout savourer je crois ya monde tout ko savourer na ngo ba joyer na Noël. Fidélité, très cher abonné de JKTV News, c'est nous allons partager. Ceux qui sont en rendez-vous, on a une tigre, c'est la possibilité sur Mboteli. Bon début de la semaine déjà, donc, bisous de JKTV News, te présenter déjà. Bon début de la semaine, tigre, nions, on a molo, nions, on a émission spéciale, immense, et pour ma réponse, on a une minute de la presse congolienne.
et c'est on a ezala mingi soki bokotisi biso na bandako na bino sans permission lokola moyibi soki pe boza koyoka biso merci na bandeko oyo baza kopartager biso ba élément na biso merci na bandeko opinion so boza koencourager biso merci na basuggestion na bino ezosala kaka force ya mosala bokontinue kaka bongo mpo epesa biso pe force ya mosala yo pe mutu nano ozwi bakoya kosabone te na nzela ya site oyo JK TV News abonnez-vous massivement oyo eza émission spéciale Innocent Biyungu super agent leader ba news nyonso ya agent leader topesaka yango awa na nzela ya site oyo JK TV News. Très cher abonné tozaka libanda kandi ebisaki bino soki mopepe eningani toki makambango epa dada wa taifa nde mutu amekaka koexplique biso ndeni mambo ezaleli malgré koswa na epai malgré tini epai mais toyaka epa na epo yende molobeli na biso ya spécial Innocent Bi Montréal so dozo moko kotela biso déjà dada wa taifa à qui je dis bonjour. Bonjour, Miliki de la presse boulangerie à Maloba. Bonjour, Naba Griffe, Bamazaka, Bamolodoy, Bakombo Belé. Bonjour, Naba Griffe, Nyonso Mokili Mobiba, Naba Étoile ya JK Télévision, na Pesibino Baingeta, Tozaka na système ya Ekenge, Ekenge, Loko Lomulai, Tosukina Noa. On est votre soeur, Kapa Jalide. Ekenge. Lokolo mulai. Oh, attends, bina raté. Na bina. Somo trop. Merci d'aller à Taïfa. Boni basangwa jean leader toujours aux États-Unis. Non, posez tranquille comme na mutute na Kinshasa mboka bakoko. Azali na Kinshasa. Azonga utabakala déjà zana palin. Mais na palin na système ya mombulo na osalango, mombulo na sepela nango, na système ya musala oyo Tata Zambalo a bengela raïki aza enfant béni à RDC. Donc a toujours ma katia boulomé anabakin. Donc poser tranquille. Poser tranquille et c'est l'idée de la taïfa. Mais j'ai l'idée que ça au monde sur la production bah c'est dans ces belé va penser résulter. Na yebi na ngayo za mtaba polémique. Non, tu es bolo. Mais na kama ndenge ba griff balinga kayo mais na yebi te asalela bino kisu to minyango. Nano kamwa boyebi bien Miliki ya mtaba polémique mais bolinga keka. Mais je suis désolé. Miliki au monde lingo banda ba polémique o ngana su ya nsate pardon. Nani azo produire te? J'ai l'idée. C'est que yo Mikolo na megate. Non, na mboka bana tozaki na ye na. Miliki so na megate o bengi ngati na chelo. Na village chez Timbati le tout le monde ba police j'ai s'il vous plaît ko skolo ba biloko bongo te ba griffe ba oyo ba changer. Bango ba umela ko changer te. Ba griffe bazara sensible. Lelo ba koza ba camarade nde ba olo ba Miliki mi lobby. Somo yo moko yebike no ba manzaka. La production de Eza. To sala 2 semaines te. Tozala ki na mboka Barack Obama. Invitation spéciale. Ya mwana mboka enfant béni de la RDC Innocent Bi. Apapona et directement na Jennifer Lopez. Awande tomo na boui. Tomo na studio. Lokolo mulai. Lokolo mulai. Turo ngapi na ukota na challenge. Kana system ekenge. Lokolo mulai. Tika Miliki pose. Sko foto nanga asala ngona nani? Na nani? Légende à Oulou. De basali na ye collaboration featuring. Do zembo wana ya lokola ki bonne année 2023 mobimba. À part innocent mutu mususu oganga te. Ba média endi mate toyeba bango déjà bazaba bipolaire. Ou excusez. Bandima te leader a ko imposer marque na yo. Ekenge lokolo mulai. Oza ekenge na nani? Ekenge lokolo mulai. Featuring au jean leader zoli kana wo lo ngombo tito ngoze ekenge. Ekenge lokolo mulai.
miliki nga nakanisaki wana mega soza na mega te miliki bengaka na na batigre batelanga miliki tokoma déjà na fin de l'année ngai fo nayebisa batigre batindelanga babonifice yo siko okoma te omoni sikoyo babiloko yango olekelanga na plateau omoni sikoyo babiloko yango. Merci de la Taïfa. L'actualité nous oblige. Il faut peut-être une question pour vous poser. Mon frère Balobeli. Alors, tout le monde qui va nous dire sur impair. On appelle ce bon des gens qui passent Bazali. Donc, ça peut faire tel musique qui est en bon cannabis. Balaki Saki Bango, vidéo, il y a artistes et musiciens. On a des fallait pour pas clip. Il y a un robot. Impair passe Bazali. Babaye. Ah. Aux autres qui ont commandé un monotomie. Impair va déjà monotomie. Ewoe abanda kotonga mbayebaki te mikolo tokoma na basysteme ya bakaba yo ozana yo pour ba impair est-ce que nga nazalaki place babanda kotonga wana eza matongi te matongi ebimi libanda neti miliki oke kotonga nga siko place oyo oke kotonga nga oyebaki te ke kamera ezawa oyebaki te ke baofilme na sese eleki ata 3 minutes te ebimaka libanda te ebimi libanda. Cela veut dire que biso nyonso tozala d'accord te malgré toza ba petit na yo tobalukeli yo mpona nini okomi kozongela eloko moko amemi tozomi benga numéro 1 yo anglais toyebaka mpe bien te bolimbisi soki olingi ojuge modele de Taïfa tozala avec les au milieu du village tobiki ozana mpe na kwe moko boye mpo yo ebika nde okumbelaka yango donc soki tolingi tojuge ba impair na art wana basalaki. C'est au-delà de la Taïfa. Ça là qui bien. Miliki, est-ce que ça péché qu'on la vérité? Miliki, est-ce que ça péché qu'on la vérité? Non, ils ont péché. Non, non, que Jika loba bien tes a péché. Ils ont opinion na yo, ils ont opinion na bon. Moi, je sais pas mon opinion na bon. Balobi qui est vérité. Tu balobi qui est vérité? Nous tolobi vérité non empêché. Nandé. Qui? Te balobi qui est vérité. Qui? Balobi qui est vérité, tu commences à le comment chaque jour matembele, nous on a besoin même d'engager. Et Kenge, le colomulai. Yo peux oser de la Taïfa. Oser d'accord que fallait pour pas monotone. Na tangira na motote. No ben. Mais ngana monika ndenge clip moko bandoleka na TV. Clip moko zoleka na TV. Ah na se wana to moni penza ke bato na biso pe bayemba kitoko mbala boni ba kobengo semeki balobi ke non o ekomi pe monotomie. Rien à dire pour bien comprendre. Cela veut dire qu'ils ont dit que la vérité. Il ne faut pas place on a la vérité. So balobi ke non jeune leader a sali bo place on a ceux qui n'a retrouvé que non place on batangi jeune leader eza bon eza solo. Non, je préfère mais que na kanga mnoko na ke na défendre le loko eza solo. Mais ce que l'on a balubi que ça bongo miliki, c'est la vérité reste que la vérité. Ce qui bato, ce qui coûte zala qui na ngambu ya bato yo, to na ngambu affaire, to na ngambu ya wata. En tout cas wana nanu naza ko mobiliser la team mobimba, ba griffe, ba gaulois, ils sont sur les 25. Ba wario, ils sont sur les 25. Italika yo. Ba griffe. Ba gaulois, na ba gauloise. Wenge musique à maison mère. Le père et pas ya tata. Rendez-vous le 25. Parce que les jeunes leaders seront là. Nous aussi on sera là. Donc, tu vas attendre la bonne musique. Concert alerte na Black M. Déjà on a payé biso ba tigre toze la mo. Ba yemoko Black M annonce qui yango depuis longtemps. Annonce qui yango pesa depuis longtemps. Yango sko toza na attente. Toza en kati ya kozela. Toza na kati ya stock. Toko zela. Yango pe kopima parce que boyebi ki ya mokolo fitire. Batu nyonso bayaka. Visa pour ko ba ki bayaka kozwa moto na c'est peut-être humilier les autres non. Bayaka parce que bayebi ki il est grand. Et puis moto amema featuring na RDC. Pour que batu nyonso va sentir que non, il faut na beta. Pour va sentir le jeune leader à la top na minute mutu nyonso akoboya azate oya oboya il faut ça la mokili na donc jeune leader il subi enfant béni de la RDC il est très bien souvent je rappelle les gens
si vraiment on décide de parler de Inosbi, non seulement parce que tout ça derrière Inosbi, non, c'est parce que Inosbi est en train de nous faire plaisir. C'est parce que Inosbi est azawana kaka pona bafani na ye miliki. Wana chango na kata motema na yo. Azawana pona bafani. Et puis azosala Inosbi azongela eloko mokote. C'est pour cela na lobaka longonya na Afro Congo. Ata ba producteur ba oya ya ndenge nini Afro Congo. Rien que la vérité est ce de Dawataifa, tu peux s'imboter na Silène Kololo. Est-ce que de nous-mêmes, donc merci pour le soutien. Silène Kololo, il y a un wanon de la rapidement trop par rapport à Gamme, tu peux s'imboter na Tiché qui m'a dit, on peut pas na Allegri, tu peux s'imboter na JR au Parlons. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle l'international Janis S. Moi, le cinéma préféré. Alors, de Dawataifa, le 25 décembre, artiste et musicien. Comment il s'appelle? Iriti Watanabe Goga Tutu na tembe Orzala na Stade Martyr on s'est produit wana. Est-ce que j'ai l'idée à invité ou j'ai l'idée organiser quoi batunios? Olobi jeune leader, artiste international, artiste meilleur artiste de l'Afrique centrale. Enfant béni de la RDC, Kosekate. Olingaki okomisanga place na ça. Jeune millionnaire à l'âge de 25 ans. Papa Lopango à l'âge de 23 ans. Très bien, tu évolues pour nous sommes presque à la fin de cette émission. Tous en a fait un petit peu de pas côté de la musindo. Non, tu évolues. Tozo betali solo ya jeune millionnaire na âge à 24 ans. Tina nenga ko kisi 25 ans elle est déjà millionnaire. Ali boso kutu ngana tanga vie na ngamo bona ngana gafe na chena si ali kolo ya bavie na côté mon solo. To betali solo ya millionnaire donc aoya lokwa ba invité spécial. Ce qui jeune leader aoya lokwa c'est aya ti les jeunes leaders aux ba griffe tout derrière Wata. Tout bisogno so miliki. Tozala oyebi ke jika kenda ba concerter. Mais tu vas me voir parce que kuna toko kende. Ndenge toko kende kuna na komela mai na komela hamburger na likolo na ngona zako bina na ko yoka mwa nzembo na ko ningisa mutu na ko ningisa maboko na ko ningisa makolo. Tango balobi concert esili mutu na mutu akomo bi monde bato ba na église. Comme au bima bongo, posez tranquille comme nous zéro blessé. Tenez zéro malade. Tenez à ton comité, pardon de Taïfa. Na ton comité, tu as fait les 25 Congo, ce ton comité, ce qui te remonte. Non, puisque nous te commis les 25 des moments comme zéro blessé, zéro mort. Non, nous te comité. Tu sais que les solo, ok, non, nous te comité. Donc, tu sais que la pose à un mot. Ekenge, lokolo mulai. Ekenge, lo Zembo miliki. Zembo yo miliki. De Wataifa, batigre beaucoup qui possède un tel gel de paix. Abetana conscient montant balimika wana pe tout le monde est batigre. Bon, on est troyé la peste la mort. Obosani na GB. Oui, non, GB. Ana salongoli na lobi GB tenabi. Plein. Il y a offert 20 000 places, plein à craquer, dépassé. Mais il y a personne qui a dit que tu as signé le greffe pour signer la leader, artiste international. Ndenge tozab Kalate, Azaki invité, Aza nominé ceux qui na 5 places. Biso moko to komo bae, to komo limbana ko voter. Aza nominé. D'ailleurs en passage, j'invite ba griffe tout. Place nyonso boko mona et l'engagé leader. Bo kendeka ko voter. Wana ezaka basi, wana résultat ya Muselu. Wana résultat ya Mortel 006. Ya ngonde zo sa makam. Chinenge to komi na ba soki ba 7 wana. Jeune leader nda bandaki 006. Ekenge. Dokolo mulai. Soki ba impère.
lelo ba décider ba lo ba vérité kuna dia to lekaki te nazo linga nazo opinion na kati ya ba vérité kuna dia to lekaki soki impère lelo décider lo ba vérité ça veut dire que ba komi na suka musique epesa su makambo na mboka te musique eza ya kobeba to komi kozonga na likambo moko na musique na kuna déjà to lekaki pardon kuna déjà to lekaki musique eza ya kobeba impère soki lelo décider batonga ba mikolo na kati ya plateau kuna déjà to lekaki nazoloba rappeler peut-être bato bayolanda biso na sima bakoyoka place na oloba te soki impère et décider lelo etonga na plateau ya tebe na bite so bainvitaki bango c'est que basentir ke tokomi na suka miliki tikana se supprimer makambo za kuna déjà to lekaki na biso ke matongo ezalaka nango mais matongo oyo ati na plateau ya somo c'est que merci d'être Taïfa. Un mot d'encouragement pour les jeunes leaders. Il est difficile de t'encourager, pour avoir déjà encouragé. Ça a déjà encouragé. C'est qui quoi? À part le vin biso a wilo le moment au fitiron tous os la on a beaucoup ya kofongwa manyoso biso bakino partout dans le monde tous os la fitiring oyo ya wilo le bombona les jeunes leaders ils n'ont subi que je salue aussi à part vin biso wilo Toza déjà na alerte, toza déjà na alerte, na black. Si tu aussi ça 2023 kanga blocadina. Merci fidèles téléspectateurs, très chers abonnés de JKTV News. Merci de beaucoup de biso na banda kuna bino sans permission. Na remercie rabino makasi po isa facilité biso bato o bu préféra biso na JKTV News. Bati grenos bati grâce à malodo union so. Merci na encouragement na bino bo partager biso ka ba élément na biso bo s'abonner pe na nzela JKTV News oyo bande ko na bozi ba ko s'abonner te pour information news jeune leader jeune leader to pe sa na nzela site oyo JKTV News de Taïfa to ko mina suka émission nini nga ko bagisa likolo mboti na yo ne bi ke tonton na wana zanga rati nani JDK Mopao soda Kotonoko international ingeta ba meilleure vie na ko rappeler na ba griffe tous les griffes à monde entier dissection to boy allez directement télécharger na ba plateforme nyonso ya mokili notre chanson notre film adie oezali ko epateza ko lekela to boy ba clip ya téléphone to boy ba clip ya ko filmer na torche alors mikolo to komi na clip ya réalisation ya film alors tous obligés de consommer yango biso ba fan ya bonne musique biso ba toto linga tigre sans retour jusqu'à la mort à part Jésus-Christ. En tout cas te remercie, rien à dire aussi. Merci très chers abonnés de JKTV News, c'est la fin de cette émission. Donc, je peux simboter la bande de sur vous autres, vous pouvez la biso moko lelo. Ce qui élément au côté la kibino na banda ko to pesi merci mingi na Fabrice Manda zaki na sima ya caméra na montage de zaki na feli mwamba na micro de zaki na ngai votre humble serviteur miliki de la presse congolaise boulangerie Maloba. Ngai na bino to kokutana mbala sima soki sumasi azongite. Merci pour votre bien ensemble.